makambo eza pena. Makambo to efiti makambo eza isu. Ya vite fait ka poko zo eza moi passe. Divine respect na témoin. Témoignage on peut ça pour nous écouter. Les autres femmes mais changez pas d'entendre. Témoin. Changez d'entendre. Témoin vie, aïe, t'es soit au grand à maman, nangai. Oh, na repesta divine so besoin na sumo na yeki na ndako na dia kite etali yo ekobida Monsieur Ilonga Regan, applaudissez en de personnes en prière et Takelemo Didier. Oui, Royakaka, soit tu peux mettre un témoignage comme un bébé aussi. En fait, au lobby, Mariage, mon copain, personnellement, les balles. c'est obligé il faut la balle. Et surtout moi aussi. Surtout moi aussi, quand il faut balle. Ouais. Voilà, il y a balle. Bon, en fait, question on a mon to vendre to solo to lo ba parce que les autres ont des mariages avec corps au balle. Pas ça. Bali moni masuka. Ah, tu as maman ça. Oh ça nini? Oh ça fier. Bible matière. Oh bangas. Yo nem to bangas. Mama, maman. La maman. Nasa na bale, nasa na bali. Et comme la bini pour le stress là. Avec Beaucoup d'ana moi ça qui toque vraiment. C'est que les agini artistes là. Tout ça tombe pas un show au bal non? Ça. Tu es mariage avec Batoubaota la biso l'élo décor à Bali. 10 ans de fidélité avec Divine Maleba. L'élo décor honoré moi aussi. Voilà. Mais tout côté comme on vite fait mamie dès que tu es mariage pour que vous ayez un pas ça tout qu'est-ce qui s'est ngam. Papa mon bakao de comment to yoka ba nous on a c'est bande de la ville je t'ai fait deux plus famille l'autre que moi je parle pas de ça, moi je m'appelle Mimi Kabon la fille de ouf hein. OK. Ini est le congolaise. Vous savez pas les Kamango? Au lobby? Vous savez pas les Kamango? Yo na lobby moi je m'appelle Mimi Kabon fille de ouf. Makambo ndepé le. Ngai penda Mimi Kabon fille de ouf, je ne parle pas de ça. Ngam to lobby na ngam ko ngana yo fana na. Personnellement, il mon. Naza temps na te. Le temps me permet pas. Village aussi les formats là tout cas désolé. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Pour mona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi oezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon sur ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre
na soin pe na soin tayi bonyoso olati tunique de gloire na yo soko lati yango na talo OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so poningi li pas passer moi tourna papa moi suki maboko bwaki moi perruque na ngai boye moi perruque amulai kande yo moko olinga ochango sala ka moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango ta mpepe ndenge memango mpepe ndenge memango lemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien donc on a besoin d'ango ko hésiter même pas un peu très cher loba oyo lingolo ba solo vrai tenga mutabe omoni ngai na sabine logo moko ngamimi na tenaka mutu te rigueur surtout les journalistes et les chroniqueuses en tout cas là moi mimi je dis la vérité basala ka promotion na biso ça veut dire artiste nyonso za ba Michael Jackson za banani ba série wana YouTube ezalaite moito eba makambo ezalaite lelo to koma na vitesse ya Android ya TikTok YouTube ça veut dire ngana ko yate na tenir yo rigueur na tenir ndeko na rigueur pour afininga to lobi na ngano o yezo sa les aka musala na ye na dara na tante ya ko tenir bino rigueur ngatu kana bo sepelisa ngande bo machanga mikolo bo machanga te na sepela te ngabo machana bino nga ngai leyo sa lenda leyo avanda na ngwende leyo lobaki ya ko bouger na ete ouais c'est ça musabo ça siko so na bo pesa bino maloba bo sala ni. Il faut beaucoup de ça. Vous faites aussi la publicité na biso, mais bon bongisande. So bon moni ke bolo ba mabe, bo sala effort yo bongisa. Bon moni lelo to une occasion on met souka na bino. En tout cas ba miniature et mataka ya mabe o beta batumite ma tac tac to yé mariage à décor. Yango lo moko tonto ta dit alobi awa alobi pona nini libala ba comédien nyonso. Ate eza na ngona kimia fo miniature et mataka. Toi ba artiste comédie obengi biso toi ba peintre toi ba maçonte. Toza bakati nini te toza ba comédien sénégalais normal to na ba ex neti ngam ko no bala yeba ke famille ba ya ba léon ba réclamer mimi abali atiki yana biso alia mbongo famille ba pa Frédéric yoka mibena ngata na via ba papa pa Frédéric Pierre Osidika papa ki ngande Osika c'est que normal peut-être et là mo ba tu faut ba longola ndé na mutu tati to lingana ka teke poto bala c'est le destin oui to lingana ka to lingana ipoto bala na c'est que ngana ko bota te c'est qu'il faut na bala na rebala. Tu as compris? Oui. Merci beaucoup. Voilà. C'est un mimique à bongo. Nicolas comme système à made in RDC. Les domona les loba gesho abala masina kitasa ba biron domba si ba gingombe bata vraiment ebele. Décor ilo ngabe kitasa. Mimique à bongo to c'est la paix kitasa. Tenga mbana ngaza libanda mboka. Ngamad in France. Mad in France. C'est bon. Mad in France, in France, mad in France, in Paris, in Angleterre, in Canada. Non, tu n'as pas pays. Tu as abalinga, mais mad in France. Mad in France. Balala déjà tongo, balala. Merci beaucoup. Ali décor, au bosala na yemusala place moko. Eza facilité comme si ndeye ba traiter kabino na ba faso ebele mais lelo onde ba na lo ba comédie ba bala kate ba comédie ba bala kate bino bo fongola nzela ba ninga na bino o ba oya pe na sima ba olanda bino na idée o bozwa ki ya malamu na honneur. Un mot à dire pour na décor. Bon, on peut faire des félicitations parce que à respecter les institutions divines. Oui. Les a yoloko nzambe yemoko aloba nzambe yemoko atinda biso ba oya ye to salango. Ce que je peux lui dire, les a félicitations. Nzambe alola a bombaye, a batelaye, a protéger na monde mususo ya côté. Parce que Azayi décor célibataire, après nous serons mariés. Donc à côté siko yo na monde mususu ya ba marié. Ba sanga si des familles donc ya bitumba ya famille ya ba divine et ola taye divine pe bitumba ya famille ya décor et ola taye donc nzambe ya lola abomba bango abatela bango kaka. OK, comment na lelo décor à Bali? Ezala artiste comédien sur ba Bali 2 jours 3 jours miniature. O akosa ki mwasi moko boya poto alien mwasi moko boya poto mbongo a préféré abala mwasi o azana ina Congo. Est-ce que makamonge bota maka parce que vous êtes artiste comédien
ou ezala vraiment makambo ezala ya solo parce que biso to mona na ngambu na makambo ekomate ya déjà na yo moko poser question au répondre que yo moko na la réponse est na lobi na ngambu na yo ekomate mais na ngambu ba collègue no mususu ba retomber après mariage bon ezaka ba vie to zali nango bon soki nazali na mwasi moko na poto soki na bali ete ba retomber roya kaka mais soki nazali na mwasi te na bali na retomber roya te et je pense que pas moninga na décor et retomber ta mort roya soki yé donc ça nga lokuta. OK ba combat ya ke belé na ba mariage conseil ni no kokopesa décor pour na libala na ye. Bon déjà libala c'est pour la vie, c'est pour toute une vie. Déjà ceux qui ont s'engagé dans combat na libala si mokolo rokufa il faut okanga malango kaka. Le roi toza bala nzambe bitumba soki ye tolonga na bisoka parce que toza bala nzambe bitumba roya nango ata ye ndenge surtout pour finir toujours pas ko bima toujours ba vainqueur. OK, merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. Papa Roger, yo posa déjà doyen na barapatibala mariage ezalaki eloko ya esengo me baretombe nango eyaka oboye na boye okoki koloba nini conseil kaka nde tozosenga lisusu. Bon yango na oti koloba soki bitumba yeye tokangamaka na nzambe parce que c'est pour les meilleurs et pour les pires. Déjà soki ntango azali célibataire bitumba mpe ezali koya nango kaka abali bitumba eotika ye te et ocontinue toujours akoya loka toza bana nzambe nzambe aotika biso te abimisa biso toujours bavainqueur tokolonga toujours bitumba nyonso koya ofinir toujours par kolonga yango ate koya nango na ania liboso yebaki deuxième année aobimane toujours vainqueur. Voilà, merci beaucoup. Merci. Papa, bonjour. Ça va, Yaya? Moi makambo eza pena. Makambo to efeti makambo eza isu. Il y a vite fait ka pour kozo eza moi passe. Kozo eza moi passer makambo eza pena ka moi vite fait. Moi mi bonne santé. Ah oui, Dieu fait grâce, ça va et toi aussi? Ouais, très bien. Na ba meloma nyonso ba to ba hôtel biso, j'espère que baza bien. Biso pe to za bien. Voilà. Moi le bateau d'abord, il y a bateau balinga yo. Ba moni sur émission. Bon, en tout cas na ba balinga ngai pe na linga bango na ba bolinga ngate bolinga sasa en tout cas bo continuer toujours kota la nuska. Voilà. Na ba télé nyonso oza liboso na nga pour ne pas citer les noms quoi. Okay. En tout cas moi je vous aime beaucoup. Voilà. Sinon le lot est mariage, il y a on a vu sur décor. Moi pena ma belle hein. L'élève du maître. On a master nanga mobile nanga sur scène. Okay. Camarade nanga confidente nanga. En tout cas, dans décor, on a vraiment passé de bons moments. On a décor, en tout cas, un mauvais moment, il y a aux alatés. Ils sont sur scène, ils sont en dehors à scène. Ils ont un boulot. Mais na kati musala nanga, on a un mariage à décor. Na kati pour un mariage à décor. Na rozanga marambutu. Na journée à l'élo, mais rozanga mariage à décor en tout cas. Et c'est possible, même les fans, ils sont en moninga te baloba. Ah, mimi na décor. Déjà. Mimi oyete pona nini. Na lingaka te bato ba mituna na ba question belé na ndé na makambo nanga. Ça veut dire je sais comment éviter des problèmes. Décor à master nanga ya kati petit nanga ya na na nu master nanga ya nchiki ya Lumumba. Na kozanga te. So on a toza 0 maintenant décor. Na éviter na pesa décor. Explication nini. Voilà. Ouais. Mais il fallait qu'on a ça. Voilà, mais on peut mariage le Belagon personnellement? Non, en fait Olobi? Mariage, je m'en coupe personnellement le Belagon, les balles. C'est obligé qu'il faut na bala. Et surtout moi aussi. Ah. Surtout moi aussi quand il faut bala. Ouais. Bon, en fait, question on a mukoloto vendre to solo to lo bango. Parce que les loto ende mariage à décor au bala. Papa zate ton donné. Bon, azala en tout cas na demande na demande d'explication pas mutute. On a yo yebisa muto papa. Il y a des papas et des papas. Vous avez besoin d'entendre papa na TV. Papa penza. Même moi na ngakuta on séparé sur maman tangi papa. Au moins na yebi ba papa. Oh. Mambolo ba. Yeah. Moi na yebi ba papa. Ah OK aussi sa classe na mbongo ya ba papa. Ce que so na tangi moko bo baninga na musu ba séparé. Bon séparé. Et voilà tout ça tombe d'après un jour au bal na opé. Ça. Toi mariage à décor. Bato baota la biso lelo décor à Bali 10 ans de fidélité avec Divine Maleba lelo décor honoré moi sina. Voilà. Mais tout kota kamolo on vite fait mamimi bien que toi mariage pour que zoé ça mon pas ça tout excuser nga.
papa mo bakao ndeko maboye to yoka bandungu ndona se bandeko musu babila majorité fait eza plus famille bota ke bandeko musu. Moi je parle pas des gens, moi je m'appelle Mimi Kabongo la fille de ouf hein. Okay. Toujours. Ini et deux congolaises. Au se la peine les Kambango? Au lobby? Au se la peine les Kambango? Yo na lobby, moi je m'appelle Mimi Kabongo fille de ouf. Makambango de pele le. Ngai venda Mimi Kabongo fille de ouf, je ne parle pas des gens. Ngam to lobby la ngam koni ponga na yo vanda na lobby la. Personnellement, il mon. Naza temps na te. Le temps me permet pas. Village aussi les formaux en tout cas désolé. OK, na mamunyo tout cas le quoi toujours. Désolé. Hein? Ça na formol na olia na ajo na 79 na bando kota suba vie privée na kota suma mbaba ngamo ya ngamo nazo sukola nazo telate bo ya mutu na telisende mais ça peut moi avantage na kota bino ça je pas le temps au salandeni ça na tante au salandeni na tante toujours à tous les deux côtés naza tante je m'appelle Mimi Kabongo la fille de ouf mutu ayebi valeur na nga c'est que ngamo fona mi pesa valeur wana en retour c'est ça mais ndé bando ko ça na ngote ça ça n'a bête liso na nga lobi na luka mobali moko boa ko officialiser ngande décor officialiser divine. OK. To pesa papa mbote. To pesa bo baninga ne so basiliki. Ba comment bon c'est. Nga fia tchatchu na ta wana te. Personnellement mon théâtre et ba excellent nini Mikabo. Tala mambo ebele. Na vie. Ebele nga pla théâtre et ba excellent na tala ebele na vie. Ndeti nini. To ye mariage à décor ça so lingo me na terrain. Tout sur la tête. Tu as un mariage à décor. Tout sur la vite fait. Moi 15 minutes quand même. Tu as un mariage à décor. En tout cas, le lot décor à Bali divine. OK. À la prochaine tour, tu éviter sur les ânes. C'est bon? To ya yo. Pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Pardon. Invité tes mots sur le badi, même tout à l'heure. Oui, Royaka, soit il veut mettre un témoignage à ma belle aussi. Témoignage, on peut s'appuyer. Divine, respect à témoin. Témoignage, on peut s'appuyer. Et ça dépend de mais changez pas d'entendre. Témoin. Changez d'entendre. Témoin abi, aïe, t'es son regard à maman, témoin à Zandégodo, à Zébélé. oyo na kopesa divine soko ebeza na chumo na yaki na ndako na liaki te etali yo ekobima kuna mais biso tokotela biso wana stelo bino kasi mais pesa kuta to mpa moko tadi mwa tena sima ndeko izala bu na ntemo au bout mais ça commence comment que fanta ouais tali bandi abali molinga sunga ah tu as mambo no ça osa nini osa fier na matière o bangasi yo ndem to bangasi mama divine mama mama ko ki la maman na isa na bale na seni abali bino nde tembe mama ngo yango ikoki bino longi mama longi remi après nga yo pe fo bale tenga pe na obala ka nini oh yo ya kotala ngate même kona bali yo zwa image et puis place to kuta na kati yo ya kotala nga maman bonjour mukona bali yo ko zwa image bolobise mingi te bolobisa mama mingi te mama za muta maîtrise ngane muta agitation ah d'accord pe bono loba mingi tabala za na moka ntabali akatani muna ebi mutu abali tamba ndeko yo watala wow très belle ngana bali en tout cas lisu ba film kokoma ba 20h te maman a besoin de moi. Tournage ici. Maman aura toujours besoin de moi. C'est pas ça, maman. Wow. Enfin, décor, il ouais. Officiellement, marié. C'est pas du gâteau, hein? Et comme il a bien pu comprendre le stress, avec le temps. Beaucoup d'années, moi, c'est qui toque vraiment. Ouais. C'est que les gens artistes là. Mabundeli. So ngana sa ndeni ponga pena zo molongo la kitoko boy. Basu mingi te orate. Na sala mbangu penja. Asili. Ouais. Aba kitoko mingi.
Yo do benganga nimgolibana ngoyozwa image. Ah, artiste. Mama oloba nga pene ngwana zobosa na place tokuta. Ninka na loba mera yoka. Loba boye to ana silo ko bomba na. Mera na loba vraiment. Mera na ministre pas de joie. Maman zo mpe mali. D'accord. Ah patrona. Très bien habillé. Bonjour maman. Yves, il y a une miniature. Yves, va vers Mayo. Il y a une miniature. On va bien. Ça s'appelle comment là? Ça s'appelle comment là? On va bien. On dit qu'il y a une notion de le temps. On va comprendre. Pourquoi déjà? Tu peux continuer à la qu'il a la step. Nous allons me suivre. Total hello. Boka bon élection. Bandeko tolekisa biso to gagner temps. Hein? To gagner temps. Hein? Liboso pe kuna cérémonie, on attend nous prendre pour permettre à nous suba moyo. Bofunga pena nzela po to témoin tout qu'on attend. Honorable. L'homme. Bonjour. Beaucoup ça n'arrête, beaucoup ça n'arrête. Honorable. D'accord, tous. C'est bon, non? Non, bon, c'est bien, mais ça beaucoup de choses ça m'a cassé. Beaucoup de mal. Beaucoup de gens Diva. Beaucoup ça n'a pas de beaucoup. C'est là que nous sommes aussi pour voter. Et puis le botton là du corps et pas il a point. Bonjour. Papa, bonjour. Bonjour.
Monsieur Ilonga Regan, applaudissez en lui de personnes entrées et accueillez-nous Didier. À partir du moment où la femme considère son mari comme l'aîné de sa famille, elle va l'entourer de beaucoup de soins, d'affection, et à partir de ce moment, elle sera prête à pardonner toutes les erreurs qui sont répétées constamment. Maman dit, tant que vous avez bolingo, vous avez un comment on doit ma papa comment bolingo, vous avez un mot. Oui, bazanango. Kada yebina lobe la bango. Bon, tu vas donc bien à la bonne, la bien en dobé de corps. Ouais. Il faut que tu vas la phrase pendant 7 jours, tu es bien habillé. Pardonne-moi, je te pardonne. C'est juste pour démontrer à l'un ou à l'autre que nous aimons, que l'amour est au-dessus de tout. Comprenez? Dans la sens où belle, il y a quelque chose à ça. Comment on a dit? Comment on a dit, madame? Comment on a dit ça? Il dit ça, maman. Dans la question, tu n'as pas. Moi, on a eu le temps. Azubala. Il y a ce conseil qui peut s'activer. Merci papa pour la parole. Avant moi, on a boté qui nous va en Zambie. Avant moi, on a boté qui nous va en Zambie. Mais la zana avait à couler pas. À cause de ça que papa. Pour avant moi, on a boté qui nous va en Zambie. On a boté à Bakatana. Pour encourager maman, tu elle va encourager, elle va me rendre bien. Un petit peu de ça, les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leurs états. Article 447. Les aspects pécuniaires de cette obligation sont régis par les dispositions relatives au régime matrimonial. Donc, l'article OEO, régime, ils ont 3 régimes. Oui, bien, ils ont 3. Pour ce que nous avons dans cet article, vous voyez, parce qu'on est fonctionner par rapport, il y a besoin pour fonctionner. Donc, fonctionnement et Hollande là par rapport au régime. Vous comprenez? Alors, tout ça, on a dit, régime ni obino boponi. Ami ça biso nous ça boye ça biso boponi régime ni. La place est là. Hein? Papa avec un maman. Toponaki. Pardon. Tokoloba. Maloba utina sabotema. Déjà, na komisi Nzambe parce qu'il y a à mettre à temps en circonstance. Na koloba nyonso na ko promettre nyonso mais parfois moté mais lo ba bongote. O na koloba kaka divine na centre relation oyo to chanza. Amen. O na koloba yangwana. Le goût de ça.
Le premier amour. Il se bat dans le tour, il balait au comprendre. Premier amour. C'est que moi, si je comprends. Toi, Nicolo, toi, Banikete. Premier amour. En foi de vos consentements respectifs et ceux de vos témoins et de vos familles respectives, je vous unis légalement par le lien de mariage devant Dieu et devant les hommes avec le régime de la communauté universelle de bien. Félicitations. Représentez ma belle. Bon, papa les gars dans la main divine. Partout on a besoin de la Jérémy, ça, il est parmi nous, Jérémy. Témoignage, témoin. Simbi, même santé, c'est bon, hein? Ça peut s'aller. C'est quoi à permettre? La famille Malembe.
Famille Ilonga. Ou représentant. Ilonga. Article 453. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté. Avant de clore cette cérémonie, avec votre permission, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, la famille, les amis, tout ça, les gros besoin de ça, il y a une. On a besoin de conseils, d'assistance. Quand ils auront vraiment beaucoup plus besoin de soutenir Bango, Botika Bangote. Et à vous aussi, chers témoins, en acceptant cette lourde responsabilité, vous avez pris l'engagement de conduire et de guider cette union durant toute votre vie et ne vous y dérobez point. Ah non, ne vous y dérobez point. Monsieur Jérémy, ne vous y dérobez point. Donc il faut vraiment veiller sur ça. Quant à nous, les représentants de l'État, nous ne pouvons que vous souhaiter de tout cœur bonheur, prospérité et nombreuses progénitures à l'africaine. Je vous souhaite nombreuses progénitures à l'africaine. Papa, ce ma base, ça c'est triplé, Kakayo. Alors, je vous demanderai de vous lever. Je déclare clos cette célébration de mariage civil. Hymne national. Jérémy Yema. DJ, vous êtes. Les témoins. Et na commission Nzambe ya Lola ndenge asali grâce et puis a rempli le devoir na ye itaki mobali donc esengweza na komona no décor liboso ya divine et puis aisa ya libaka ye ala tel pe et mai miso ya équité la cérémonie ne partez pas encore na tenir moi émotion un petit sifflet et puis le pain. Ne partez pas encore. Les alaka eloko ya kitoko mais babi après ba mariage ba comédie ba retomber que ça là car yo ka mwasi mo wa robimo la ka kinga libala olaka kinga libala kuna bolo ba et voilà eza peut-être pas bateau bazala sérieux malgré musalo to sala ça ba responsable toujours mérité pour la série nga na bala depuis na bala omona te moi c'est pas l'équipe mission alobake et ngalaka nga libala non ndemo pe na confiance ya leki na nga partenaire na nga yi décor to mona mutu moto leka asa l'émission que o nga pe décor ala ka nga libala non pasakala na libala te grand prêtre Redi Amisaye Makiabi libala eza eloko basala na motema mbangu te esengeli otala organisation ki solo okoki ezate bobala na lelo polobi okaba donc décor na divine Malembe na bengaka 3 fois femme na yebi ke après cérémonie tout le monde les parents protocole et bon conseil na maman divine na yebi ke abali artiste ba maison na pe déjà pas conseil ba ki c'est le pas mobile ouais ngala arranger bolingo trop on a bisi yoki atana na musika na otala na arranger bolingo trop mona décor azoni moi retard divine pas varié na parler mais na ça divine lo moko moni na bolingo na bango chana Nzambe so te Nzambe liboso makamnyo c'est que ça me décor donc décor azara sérieux et na ebi ke na divine Malembe conseil on appelle ça divine Malembe za azaka na mutema nini azalo ko aéroport en Njilo moni avion e uti wapi so e ko ikana RDC surtout na capitale la Kinshasa et kitaka na aéroport international ya Njilo donc décor attaqué wapi azonga ka pa divine Malembe donc divine Malembe azana mutema malamu andi ma décor lokola ndimiye ayebake mbate ezate zonge pa bino ezate bolingo plus bolingo voilà ba
pe alaka ba mobala ero ba nyonga te alaka ki na ndimaki te na ndimaki te alaka ki na ndimaki te omoni olandi déclaration ya divine abi premier amour de ma vie donc on a divine mobali na ya liboso oyo ye azwa na vie eza décor Diego Kao eza mutu a découvrir frère Bushit donc décor mutu a découvert qui divine ke oza mwasi kitoko toloba ndenge mokolo mpo bana bango otala libala na bango eza bion eleka bion nyonso ezala bion donc conseil mosusu nakopia bango na tvt ata la patron na belvi kandi alobaka na nga so olingi oloba likambo balola lolemo na yo 26 fois donc pour vous dire que heureux mariage décor ilonga l'élève du maître avec divine malembe 3 fois femme donc baza awa. Merci beaucoup, Taille SM. Moi, de la fin, il faut que vous en abolingo. D'autant que vous avez invité à Bissou Moussou. Il faut que vous ayez aussi ici Kende. Ok, merci, star. Nadia. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commandé ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezoya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon sur ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin ntayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so polingi pas passer moi tourna papa moi souki maboko boaki moi perruque na ngai boye moi perruque amulai kande yo moko olinga otiango sala moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto de bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango ta mpepe ndenge memango mpepe ndenge memango elemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc, vous en avez besoin, n'hésitez même pas un peu.